Bonjour. Mbote mingi na bino nyesa tuba bolinga maman Elianitu. J'espère que boza bien. Bonne bino boza malamu. Ngoya bino maman Elianitu ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela. Ki bien ezali bino pe kote na bino ndenge nini. Ki bien ezali, est-ce que boza bien? Bolamu ki bien, tout va bien. Nga ça va, tout va bien. Voilà, toza na kati ya kosolo solo ka ngana bino to mesana biso kosolo la boyebi. Ezande komoka tuna kinga abenga nga unateva bien mama Elianitu. Yo saka yemisa na kati ya voiture na yebisi papa ta yo moko. Na sala ka yemisa na kati ya voiture ndenge nini. Soki na bimi na voiture eza pe normal tozo solo lati. Mabo ka mute kumba kati. Mabo yo kumba na mabo yo mona nga miso pai c'est normal to solo la parce que na cause la kaka bloqué ka te na nini na kiti et en so non. So na libanda pe sala nga bien to solo ndebo mona libanda boye mabe. Nde to mwa balabala boye est-ce que ça mabe au moins te kala kitoko boye pe to mona libanda boye sala biso kaka bien. Ok maman ni to sekili ni abimaki aza libanda to partager ka vie na biso ensemble ngai na bino na pesi bino mbote mingi bandeko nanga bino ba ebolinga maman Elianitu bino ba ebosepela na ba émission maman Elianitu ba émission na biso ya préparer pour le mariage yango des concept na biso makambo biso to vendre la kabingi etala mi maman mabala. Quand on parle du mariage on parle de la famille ezape makambo oya famille. Alors lelo ezana ndeko moko to solo la kinaye ayebisa kingai abi maman Elianitu mobali na ngai azo tromper ngai abi mobali na azo tromper ye a remarqué que mobali azo tromper ye a remarqué que mobali a changé na ndaku moi makambo mingi échanger mobali azo tromper ngai na yebisi bon ne mobali azo tromper yo eloko nini eseli qui a trompé yo en tout cas nga zaka bien na sala na ngai surtout bien na comprendre que na moi mobali azo tromper ngai. Si comme mibali on ba tromper na ba te balala ka ba lamu ki ba bandi ko tromper ezalaka nini parce que soko bali mwasi na yo chena ndako il faut zaka fidèle na mwasi bon donc après nde na za aboy na bo remarquer que na volonté na vai na nga la mopanzi chérie maman et on a posé une question chérie hein oui vas-y donc qui m'a kamona bi oyo mobali azo tromper moi sabi mobali o sali ne a tromper aki kozola ye mbanda parce que ngana na poser une question chérie pour yo mobali ezala sincère hein chérie eloko nini tindaka bino mibali bo tromper ba si chérie ezala vraiment sincère ezalika mon côté ça makambo ebele eza mo ba point ebele bosi na yo point moko non na kwa ko expliquer on a point moko te OK faut expliquer on a ba point ebele d'accord nazo yoka yo omoni mobali mususu abotama na e mobulu aza na e beau gosse beau gars alingane basi koza mobulu ya zaka beau gosse te oui ba pour ba vilain pe balingana basi ya kuba champion kuto beaucoup de ba linga max ba kasi to le vimba et tout elongi ba boxer mais alingana basi ala pe aza basi ne balinga kai bosa ba bas class 1 mais oui promotion ya classe à kolinga elongi boxer te non comme manquer tonto chikuna te c'est bon tonto chikuna boxer bosse nganga na boxer bosse ni champion d'Afrique chikuna boxer tonto chickens bela bilonge ya bébé tonto chickens personne de gros bisous à tonto de bongo ouais tonto de bongo moi né naza koloba kama kono na ngai ki boxer munene chikuna boxer donc voilà ba chérie naza koloba mibali mususu aza na ye mobulu moko oyo ke mobulu moko ke alingaka basi gentleman et tout alingaka ne basi mais sikoyo avant na rapi bien libala na ye sikoyo me basi yango oyo alingaka ne basi te ko azi mwasi embauché non ezaka ke accueilli awa asakani wana un mois après 2 mois après akende côté kuna asakana ki na ye azongaki asakana ape ka tasuka mbala moko pe kaka moso na pa bosani ye ba bosani asakana ngina ye kaka ozomona mbala bungu baza ebele ba gentleman ba dandi baza ebele voilà
sikoyo mibali oyo pina ke donc enfin wala ngana ko déconner mais ko déconner moko ya ko tricher quoi baza ba tricher voilà ba dandi tricher wana vraiment ils ont dans 70% mibali ba dandi tricher sikoyo mibali oyo tant to bingi sikoyo ko déconner penza ezaki oyo ke mobali azop na moi deuxième bureau na là on est bon je vais le tinda na mobali a casé penza moi azoma deuxième bureau na mo boye penza comme na deuxième bureau na tant soit troisième bureau bazali wana ezalaka mingi sikoyo soki mbala comme na niveau wana cela veut dire que na moi si bazoka na soute donc na niveau au deuxième bureau casé penza officiel ata casé te matanga moi si na ndako na ye quoi donc voilà akenda kuna avanda kuna pasaka la journée na ekuna aliaka na ekuna donc voilà quoi auti musala wala zonga ndaku akena ekuna l'extérieur na ekuna ba minuit des heures azongi ndaku wala li sikoyo bakawana ezaka mingi bino basinde mutu pusaka biso to komana na bakawana biso basinde mbali boko mabakana OK sikoyo bino basu pusa sope ni ngona ndenge nini ezana akoloba makambo misatu nachaka makambo misatu mpona kende na ebele te sino te basi bakoyina ngai papa nyito akosi fona baka vérité fona baka vérité eza makambo misatu ya liboso eza makelele omoni basi oyo bazalaka makelele ebele wana basi oyo yo lobi yesa komi ja na h ntango yo komi na b ya komi na z basi oyo makambo makasi wana basi oyo ya makelele ebele basi ya ndenge wana vraiment eza passe mobile azala nao fidèle eza 99% ya passe mobile azala fidèle ya pa mosa makelele il faut alwaka esika moko oyo akena kozula mwa kimia na ye parce que mobile azala na besoin de tendresse mobile aza bibeti mobile azala bobengaka biso ba bibeti chegana na bengo bébé te mais on a bengo bébé te voilà mais to se comporta ka vis-à-vis na bino comme ba bébé comme bana bino ba ba maman na biso ngabe encore mamati na bien encore moi banat voilà donc mon bois là a toujours na besoin d'attendre à moi aussi mon bois là a besoin ba lingela mon bois là a besoin ba lingela yo lingela ngai ngo bongo na lingela ko oui là c'est pas bon chérie ngamo na bika na lingela ko mingi mais c'est normal tout le monde bien chérie tout le monde bien chérie c'est la fois qu'on attendez bonso chérie oui et bon nata escaper ces années parce que mama dina moda il peut des fois mama mona muyombe wana na kolengela eloba na wata papa Aurélien dina na mwana nga mutalengela mobali mais wa yo eleki attends chez muta na je sima peux rentrer non chez voiture ko taate voiture ko taate na bosse no yebisa ko taate chérie bossa comme on zela chérie comme moi munene zo sima zo bossa batan sima on tape sembele mo sina mobali comme pardon kangi ngai ngana kutana makangi ngai attention chérie chérie yo fiole na yo monsieur ngolo alobi na dina alobi na ye dina tape balingela mobali ya yo penza eleki tape balingela mobali ya yo penza eleki chérie bon chérie le continue à tout le bande loba mais nous allons d'accord nous allons ma foutette voilà le quoi tous na kata ba course nga boyena na fumukanda nde to tambola boya na profiter to yebaka na ba mpe mibali bazalaka ti pomoni to yebaka bango na ba ndenge bazalaka apo makambo susu to loba tonke basi to loba na ndenge na biso sko to yoka penza mobali ye moko azoloba nini bango mibali akiti mo mke ona profiter na bisa bino to yoka nanu bango mibali bazaka ndenge nini nyonso basi kolela e mobali a trompaka ngai e mobali a trompera mobali azwi deuxième bureau mobali asali bosko to yoka makanisia mobali elo oneti na ba tromper biso elo oneti na ba na ba deuxième bureau elo oni saka sko mobali azolo ba tanke mobali et osa biso bien to comprendre bien pour mobali muto azolo ba moi sinte mais mobali
obenga ngaka mani tu olinga kolia olinga komela bandeko vie aka moko. La vie elle est courte, faut en profiter. Vie o ezaka moko. So nzamba apesi ngolo kolia lia, ngolo komeleza mela. Neti ngane na omela bona olia. Le kutu na olia te na omela ka na olia. Na olia. Na poso olia pizza. Vie ezaka moko bandeko na ngai. Lelo to ka vraiment makanisi ya mobali. To ka makanisa mobali. Maybe balelaka. Voilà papa Nito. Bah, peut-être que vous avez raison. Oui, tu as vu le bali. Elle est trop. Bah, raison les bosso, ils sont là comme makelele. Bah, makelele, ouais. Makelele, bah, sur makelele, on va tika bal tranquillité, donc il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un makelele. Mon bali, mon côté, mon makelele. Alinga mosa nenga wana. Ouais, checker makelele. Ah non, bazate. Donc ko boza ba bébé bolingaka kimia. Kimia. OK. Donc moi c'est makelele yeba ke mobali na libanda a okende. Akendra libanda. Pour mobali azana besoin ya kimia. Azana besoin ya tendresse. Voilà. OK. Voilà linka ka donc a pousser ka mobali au bout pour mobile ça ni abundisa ye ubika ba bunda ubika ba swana donc 3 jours les gaming il faut que makele za nanda non bazate ngolo basi potama kamana bazate balo basi potama kamana ngwana kaba oya ba blingi gugu hein yami balé ezali na koloba hygiène hein biso mbele tulinga biso ya propre moi ça sera soin na ye moi ça la ka maquillage moi ça dans bosiki ba couleur belé basi yo bazalaka basi la milai soki ndenge nini basi yo ba propriété ya dongi basa ningo na bebe bali ba basi mingi bakenisa ke tango basala nga ndenge wana ke biso meto sepela kana ngonzo to sepela na biso nango te tanto sala ndenge ba maquillage ya ba maquillage basi la milai ya ndenge nini ba bolinga ba maquillage na te to bona ka onkele na basi la milai ba couche à poudre kele makasi na po bongsa poto ça ta ba 4-5 couches. Moi c'est bien ce que aux modèles wana et que on va la ligne on va la basse classe on va le bien dandy jamais aux angate attaque tout ce ngeni bosana otula si je m'en c'est ça non otula baluka te comportement wana ba bluko check belé wana pour maquillage petit na attends mon chéri non je suis pas d'accord avec toi non maquillage non na le but que kaka maquillage na le but que basi oyo ya salité basi oyo ya propreté ya ndambo la nanga bien et basi wana bango peka muto saka ba tonta ba maquillage siki ya modèle ningi bango peka tango ozonga ndako le à se démaquiller, à se démaquiller, à la ligue à n'importe maquillage naï. Allez comment quoi le quoi ceux qui n'y c'est écoute ça pour la produit. Maman. Ça rend sur pour sur la Carolite. Voilà. Si quoi au zola na mobile na modèle wana mobile azoko sur la malamu te donc non mobile ya ndenge wana yeba ke moi si a tromper. Mbala trompe kayo. Mobile a trompé yo c'est normal, c'est qui est vraiment normal. Ah mais oui, mbala ko trompé yo. Ah luka moi maman na yemoko ya propre et tout, akina ko vanda. Comprendre. OK, troisième, on va qu'il y a trois macambo. OK. Donc hygiène, propreté et tout. Voilà. Et troisième, ils allaient rappeler Kolia. Moi, je suis allé Kolamba Penza. Aïe bien ôté.
basi misusu balinga ko servir mobali te mibali misusu afi mibali ebele bazana ko bafene soka oti musala ye azana posa mosi na ye a servir ye alia et tout a sokola alia alala na ye et tout sikoyo basi misusu mona mobali oti musala ye boye alingo servir mobali te mobali yo mo kine sala fofu na yo soki sala semol na yo yo mo chauffer biloko na yo yo mo sala voye donc basi misusu kuto mona pe kuto alambi na ye pete mobali oti musala fo abana suko lamba polia vraiment siko lo bana nga mama yo mpuza kala bizali wana mobali soka zelo mona mabeni asali donc au lieu au cas pas ma petite ndabino bo déconner ah mais oui fufu kaka soki azana esika na ye moko oyo akina basiri baka bien alia kana kitoko et tout ake kuna le na ite ngo zonga ndako la lipungi abi yo le mbaka na ote ubi so kola mola maro mabe ubi so kola mpe oseva na opete mais oui ça c'est vrai oui d'accord merci na landi siko kama loba ona kangina aka mambo olamba ba mama na kanisi boyoki ande papa muto uchi koloba to kena na pona mambo olamba ukinde papa lobi basi musuba yebo olamba te basi musuba linga olamba te mususu pa lambi maboko servir yo ba kote ona to bongisa mais papa na lobi ndini mambo ya mabala undi biso basika ndito linga mabala koleka bino mibali pourquoi te belle pe linga libala belle pe linga libala ah si mobali soki so moni mobali est tu bankola mobali sa koni ba quarantaine azana moi cité cela veut dire que mobali azana ekutu c'est même pas la peine donc aza irresponsable parce que mobali oyo a pensé na vie na ye ou alingo azale stable na vie na ye à partir de quarantaine fois linga zana moi ndako vous comprenez attaque baba na officiellement mais azana moi si ndako baba na ndako moko voilà mobali oyo azana na ba quarantaine azana moi ndako te azana ye irresponsable donc azana ba mbele oyo balingana ba responsabilité te que na zwandako na futa ndako na ngana nini et tout donc voilà ba maman na kanisi po to komi place moto bande ko ya ba maman nde boyoki to ko développer makambo malema ne mikolo to bi mana papa na nzela bo to développer kanga ngana ba na makambo kolia ba maman bo kipe makambo kolia mobali alingaka soki azongia ake musala tango ko zonga akuta mwasi alambele a chercher ça plaisir so uti musala mwasi wa servir mais bien sûr nenga la sala bo mais oti ko nyoko ama ovona kina bureau ou bien au salaki soki ozaki soki na échafaudage ozaki électricien ozaki na bâtiment ozaki soki wapi ya musalaka o mbola salaka soki asoki na ndako kamima aza ya kobuka na alimbi aza fatigué mobali wana auti musala otonyoko mande ngona koluka mbongo po bofuta ndako sikoyo abana susu kotia subilo na moto omona motekeza ok on nous a raison d'accord sur le téléphone aussi bah maman to continue comme quel quoi papa qui tient pesanga non jeton te jeton s'il te plaît boyoki ba maman ndenge papa lobi mobali muto otolo banga ite ba mama ne bisaka bino makambo de maquillage yango feka yo makambo na lobaka o ba mama na ngai ko maquiller nango bien soko so se maquiller na yo mama aussi si maquillage tango ozungi ndako démaquiller nebiki moment ko lembezala ko mona mama azomona ande maquiller na ngata na lali na ngaka mboyoki papa nenga lobi kimbali balinga bungo te ba mama ngapi nazana chemo poudre ti na chemo poudre mais excité ba mama ko mona pe maquillage na biso ngo bokenda pa ba professionnel yo mutu ba cho 4 couches ya poudre nzoka ne mibali balingaka bango bongo te papa lobi basi bakanisaki mibali balingaka baso bachaka basuka ba jaune basuka ba rouge basuka ba vert extravagance wana abi mibali balingaka bango bongo te mais osala nini soko za mosa lingaka bongo yango na foko tunaka mobali osali suki obi chéri ndeni olinganga na suki est-ce que suki osepeli nango neti nga chéri
akrakanga kana basuki ya mikuse bo basuki ya mikuse bo yango ya lingaka surtout suki ya maboko ta ona kangaka suki ya maboko asepela bongo mais mabe moko po suki nanga nyoso to ekatani katani na omwe bakanga su basuki ya maboko ezate nga penza basuki na ebele o kabel okozwa ngai te na cheka bela 500 €, kabelo yo kutu 1000 €, oboki kabelo tiko ngai elia ne elobela ngelo kote pe mbali nanga linga ngo te ngai pe na linga nanga ngo te trop artificiel, ce n'est pas aussi bien. Beauté artificielle ce qui est leki eza kitoko te koza la kitoko eza kaka kocha 4-5 couches ya nini te eza kaka kosa extravagance na mutu te eza kaka kocha ba couleur na mutu te eza kaka kocha ba maquillage mosuki ndenge nini te yango tende eza beauté okoza no pe simple comme moi comme ça na che poudre eza déjà ba maquillage na ngebele na nti mo kaya mukie kaka po esa kaka mo ligne de tracer ka mo mukie mo suki na mikusa kona wata mwana mobile nanga ninga lingela ka suki na mikuse boy nga moko pe linga ka ya mikuse boy bebilo bele na mutu na linga nga ngote déjà na matama lokwa mama Denise nazo susu bilkabele bele na tosa na mutu wana moyen te boki nde papa lobi to sala ke fort ya ko se démaquiller ka mama soki outi fête chaque jour aux maquillage chaque jour démaquille-toi ko se démaquiller ça important boki pe papa soulever comme makelele moi c'est makelele mabe à partir makelele suki makelele lekina ndako yotinda papa ki ndozwa moi ça dépend moko boye akenda la mama bapungile na moi et pas ça dépend nyonso ezaka yapo na baka émission nga pour le mariage les apona obebe sate mais apona obungisa ta monsieur so mesana ko tshomba makelele oba mobali ya mesana a mesana te ana quelque part et pas kenda ko pema yo kanisa ke musala ake quelque part kuna yo rangozuka bazo sko kwa bébé babwaki na tolo azaka ali kutu monsa na déplacer kutu te tango zozonga aola tabilamba zozonga déjà amuna ke na enfer linga mobala za la fanatique na yo na makambo ya kitoko soko olambi mama olambi servir mobali ko bambate kende moko zo bloko neza kuna na cuisine o ezaka mate ya pona bato ba na posa libala so munu lingano libala to sepela kana ngote mama o ko tshanga commentaire mabete oyoki ka o sepeli te likambu te otiki ka bongo ko na commentaire bina bolo baboete et le ko l'église batera kaka Jésus a lobby. J'ai créé des chemins pour vous. Chemin moko ya malheur na moko ya bonheur. Mais na conseiller yo olanda chemin ya bonheur no chemin o ya malheur. Donc pour le mariage, ezalika émission en conseil. Ce que moi makambo est concerné yo, o meki ko changer, o tient en pratique o robenganga, o bisanga mama eli anitu. Na yo kama makamkwana bolobaki, na la rasu na poudre te, mama eli anitu, na koma ko servir mobile, mama eli anitu, na za rasu agressivité na koma douce, libala nanga échanger. Na yebiso e ko changer. Yango fo kozalaka na faut que ozakana na ba habitude ya kotuna na mobile, eloko nyo sepelaka nango, eloko nyo sepelaka nango te. Chérie, oui, maman. Na okinyo so tunde olobi wana ba maquillage, kozanga kolamba, kozanga kotupe na mobile makelele. Mais pourquoi mobile ko vandisaka mwasi na yo totalisa ke biloko wana oyo sepelaka nango te? Ko vandisa mwasi na yo créer dialogue, mwasi na nga na linga ba biloko aboete ozo sana aussi pourquoi pe bosaka bongo te directement ka pas? Au préfère que au lieu vandisa moninga oso ane osale ba reproche. Soki omoni mobile a comité na niveau ya okene na ekoluka libanda, cela veut dire que ici à l'Obama mingi à lemba na ye mwasi ayokaka te a changer te. Vous comprenez? Basi musupe neti par exemple na exemple numéro 1 on a psa que basi makelele. Basi makelele déjà ce que c'est les cas moi remarque muke pour naïa mon gros tumbolier et comme si j'ai reçoit sonne bandiwana sous ça reçoit bandiwana quand pour ça les moi remarque quand pour olingi au corriger mon mouké quand pour passer moi conseil il y a zon kamabe voilà donc conseil, il faut créer un dialogue. Dialogue est bien libre. Mais il faut pas se rappeler, pas vendre peu moi sinayo. Bah si ba yoga kabazali, yo gagat. Yo to sola kana yot. To vona to sola. De tout et de rien. Mais quand on a il y a du tout et de rien to sola, ba conseil peso le cas. Vous comprenez? Ba conseil peso le cas malamu ko kana katiwana. Mais bah si mususu
avant na mobali na ye babambeti masolo babonseka c'est rare si oui bakouple mingi omonaka wana basekaka te ke mwasi to mobali bavandi babeti basolo bakomoseka et tout ndenge ngano tozalaka baza rare parce que courant ezoleka nango malamu courant ezoleka bien yo ozo comprendre ngai nga mpe na ocomprendre yo badefo na ngai oza kosupporte yango nga mpe na kosupporte badefo na yo voilà po moto azangi defo na mokili oyo aza te non aza te naza na badefo na nga oyo osupportaka nga mpe na badefo yo mpoza na badefo na yo oyo nga mpe na supportaka badefo na nga nalinga te ya bakaprice na mokolo boye kamute mais bakaprice na wana kaka poka nalingako mingi yango wana bakaprice na wana ndele kaka eza remarque oyo osalaka ngai voilà opeli bakaprice nde faut changer okoli déjà sinakoli oyo nakoli okoli epesi nga na mwa moke puisque osalanga bakaprice bon point koko nzambe asala mwasi na botema bolingo voilà voilà bon c'est comme comment se place moto yebo yoka papa nda bibino moko abo développer aza moteur yoka aza moteur ayoka ezali kamuna na conseil moko mitala soko zaka une femme querelleuse tika makelele soko linga ko sona tika mambo oswana sino to bandolela lela kako bazolinga manda koto basalinga koto mais chérie to ke pa to zonga pa ebina pe mibali ata basali ndenge ni bozanga kaka kokende kozwa mwa libanda te yango na ebisi oke oui kozwa libanda ya kosakana ya okeika kosakanya ozongi na yo wani ezalaka nango okeka kosakani kaka ozongi na yo wani ezalaka nango wana mibali ebele basala mwana mobala aza ne sérieux mais de temps en temps kaka komona mwa moko kaka asakani kaka ya seconde azongi na ye akangami na ye te atingami na ye te rien bongo so okendeki mpona osakana okuti mwasi moko ya bien kuna oketingama kuna motoke libala bebi tu vois yango wana na mokose il faut pas kako tricher tricher ka ndeza mabe parce que soki kotricher okekutana na mbisa kitoko okekangama kuna bon to continue air moko ba mama to continue air moko